Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe, bokotobe na YouTube, bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami. Kilongo TV, bokomona makambo ya minene mpo yasa akabavi ko le kabatinyaso. Kilongo TV. Mesdames, Messieurs, fidèles de Kilongo TV, bonjour et bienvenue dans votre émission. On est donc là à l'espace béni le visionnaire. Ici, nous sommes venus dans le cadre de la 4e édition Lité Akanda. Lité Akanda, cet événement qui se produit chaque année par l'homme de Dieu, le pasteur Lité Akanda. Ça va bouger aujourd'hui. Nous allons rire à casser les côtes parce que c'est un grand humoriste. Et ici, vous allez voir, il y a les humoristes qui vont passer, les artistes et comédiens sont là très nombreux. Je vis Hans Luzolo. Nous allons bouger ici avec Lité Akanda. Les artistes et comédiens ont répondu présent à l'invitation de leur pasteur et ça va bien se passer ici. Je vous dis merci. On va suivre cette 4e édition Lité Akanda. La première édition était à l'immeuble Apocalypse 22, la deuxième à Imka à Matongé, la 3e édition à l'espace à Njili. Aujourd'hui on est ici pour la 4e édition. Pasteur Lité Akanda, il arrive déjà dans quelques minutes, il sera là. Ça va bouger, je vous dis merci à Nathan Kifuta qui est derrière la caméra. Merci à Trésor Gauthier Kele. Fiston Bassende, je n'ai pas oublié, Edith Marquis Beauty, ça va bouger ici, ça va bouger. On est là avec Pasteur Lité Akanda. Suivant. Rabbi Mavinga, oui, Lité Akanda est là. Il est là. La star de la soirée. Très gentil. 4e édition. Ça va chauffer. Ça va bouger. Ça va chauffer en scène. La star Lité Akanda. Il est là. Zikela est là. Zikela est là. Zikela est là. Keba est la bomba. Ah oui. Ah oui. Il est là. Il est là. Mesdames et messieurs, il est là. Merci beaucoup. L'artiste du moment, la star de la soirée, Rabbi Mavinga. Oui. Lité Akanda est là. Donc voilà, et là jour il y a jeune frère Nabiso Lité Akanda. Naipe na lingabe koseka. Malgré na mobe na sexa rabino. Na bina ya na participer. Pour me ramener sur les gars bien, malgré tous les zélaïs, depuis Toyaki, depuis 13h, na bata maïwana, na lié na melido, na mbongo aussi la raté. Tous les zélaïs raté à Roya, na yega na pe sabino mbote. Soyez morona mati, voilà je venais pour vous grignoter quelque chose. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Non, je ne grignote pas maintenant.
Je vais vous grignoter vous-même. Ma caméra est belle. Cachez la moi. Bon, Junior. Merci. Soraye Naroya. Voilà, merci beaucoup. Aina Bilo à Dubaï. Franchement, à Dubaï. Bilo à Dubaï. Ah oui. Pasalité à Kanda. Est-ce que on fait la prière avant l'événement Banda? Napesi bino lisusu merci pour la présence. Ndenge boye pour accompagner ngai l'ité ya Kanda na 4e édition. Napesi lisusu merci na artiste et comédien pour yango deza musala na ngai. Oye meminga na katine sika oyo. Merci na Ansi Luzolo, Tata Pambola yo. Ezalaka facilité. Osala likambo boye collègue na yo oya tombwa mato yaya na yo aya bisika vo. Ya un jour na kena ko pesa grand frère moko invitation kulutu na nga comédien ayebisi nga soki mbongo wa transport ezate na boyate. Aya pe na événement te. Merci na Ansi Luzolo Tata Pambola yo. Merci na ba diaspora nyonso o basana ngai awa baye ko assister ngai Tata Pambola bino Tata Pambola ba journaliste nyonso. Merci na ba staff nyonso oyo ba tombola ka pasteur ya Kanda na pesi bino mbote Tata Pambola bino musala oyo ya pasteur ya Kanda eza facilité. Pour batubandi mangwe zalaki facilité. Merci na maman Olive Lembe Kabila. Na ganga ka kombo na ena miswa batu. Mama ni mama. Mungongo zalaki ezoka ukamutako sombelo ata mai azate. Mama wana sombelanga mai na mela. Apesa nga pe fader na miswa batu. Amata nga ba avion aliana nga pa mela na ngai. Ah oui. Mwana Kingasani. Clin d'œil à toi, maman ni maman. Tata Pambola Masina Kingasani. Est-ce que Basaliawa? Basalou. Merci. Ah voilà, Bana Mandele, reconnaissance toujours. Yoka. Soki ya boya kamwe awa to sangana. Exacte. Tombona mumbongo. Soki ya boya ka. Mwe to sangana awa. Exacte. Na benga kaye mutu a vision. Ah oui. Béni les visionnaires. Ah oui. Mutu mususu bino bozo mona ye pamba. Kasi béni les visionnaires amona ka mutu pamba te. Apesa ka mutu nyonso chance. Betela béni les visionnaires ma beaucoup tomboka. Sur vos acclamations s'il vous plaît. Faites du bruit pour ces grands hommes. Bénis les visionnaires. Merci. Topamoli pe ya wenzambe tata. Oya pesi biso makasi to sangana awa. Munena nzoto ebate la kate. Asa spécial na fina ngai. Ngana sa mutu aberere makasi na français. Pose la français bien te awa. Oleki Ansi Luzolo. Na pesi ye merci na actua uti ko sala pona ngai. Maman prophétesse Esther Ngalasi. Maman, la servante de l'Éternel. C'est pourquoi la reconnaissance n'est pas de ce monde. Nous sommes reconnaissants. Oui, Maman Esther Ngalasi. Lelo na kokani na Ansi Luzolo na komi pe kokene na diaspora. Moye ancien monde langa. Exacte. Merci Maman Esther Ngalasi. Topesa mate ya sikoyo. Amen. Est-ce micro eza mulai? Oui, eza mulai moto na Nzambe. Mobuli Sami. Merci beaucoup. Osenzi na nkolo. Munena nzoto ebatelaka te. Soki ezalaki munena nzoto ebatelaka. Pepe kale ya mpanya ngaka kota mabele te. Nabakisaka boye. Soki ezalaki kitoko ebatelaka. Janeti Bombola ningaka kufa te. Makota mabele te.
kitoko ebatela yete babengi papa Cherishi Bempiana leader amufu bayembela nzembo toyebi nzembo wana Janete Bombole mayele masilinga na komisoba na lelaka yo uye munene bat kitoko ebatela yete lola sana si amabe mungongo nazolobela ezalaki fier pona batu mususu ya Marie Misamu molimo nepe manakimia mungongo ebatela yete lola sana si ya mabele na bakisaka boye fumu pakester na kulutu na ye papa Wemba batie kombo na mboka onela mboko zwa idete lelo baza na si ya mabe luto ya tombolaka ye moko azokoka te potopoto apamba bazolesa ye omonika ningo otombola mulangi ya biere wana kotombola ngo kaka kotia na munoko eza facilité soko ozoreconnaître nzambe abateli pasangisi biso betela ye maboko Beta Milolo, Beta Milolo, Beta Milolo. C'est le pasteur Lité à Kanda. Il faut frappe nale. Frappe nale. Tu toques frappe nale. Frappe nale tout. Frappe nale. Frappe na retour. Et Balekauki. Bambi Siaminene Babimi. C'est ma papa. Vimana soko vimbana. Pasuka soko pasuka. Oko sale l'autre côté. Et loba papa Cherishi Bempiana. Miliki na biberon azalaka na beso ya mapate kasi mokolo batiaka ina kopo esengaki mapa eya elingi koloba ete bana bakoli papa Lutumba sosola yango souverain sa nini akoli merci natambolaki nga moko pete mikolo boko remarqué na ba télévision ba vidéo sont circulé makasi na ba interprète pona ko sala fierté ya comédie congolaise to pe ya ba comédien nyonso to banda na interprète nini ya Swahili bino moko bopona to banda na nani ya langue présidentielle. Ya langue présidentielle. To banda na langue présidentielle. Tobana na Mukongo. Ça va? Tobani na Mukongo. Mukongo yakana. Est-ce que ça liao? Pendant kazoya tobetele maboko. Interprète azoya. Tobetele maboko. Kitoko. Il est là. L'interprète de la soirée. Boléo Kaé. Internet bon soit bien. Oye ça makamuna bino. Leka awa. Apesi bino na numbote, pesa bango mbote, mbote bino ba kulu. Trouble mako ekoti na minute ona mboka. mambo mamosi makotele babali vata ona ko papulela ngo penza batu yebe sutu na église. mo ki ben feti bakila ke ni mbate ki no kesi kenzo nzambi. Na ko beta bato lengwana, feti siba ki bato pila yina. na papoli yo, ikusubidi, na nyati yo, ikudiete. na papoli yo, ikusubidi. okosubela nani? Okikwetu subila. Te yo ningo subela nani na mateya? Nani subila muma mambu. Na papoli yo, ikusubidi. bozo yoka. Kosubela. Ozo yoka mino kwa mboka. Ozo mona. Na nyati yo, ikudiete. na kwaisi yo, ikubuisidi. na nyati yo, ikudiete. okota to hospital. Okota ta kulupital. Makambo nazo pekisa ya mboka kabino bozo salela. Makata simu wa makata lakama. Yo! Na kobeta yo ha. Segusuba. Yo zo mona te batu bazawa. Kekuta mulo ko batu bena fafa. Église zo mona. Nzonza milumona luna. Makambo nazo pekisa ya mboka kabino bozo salela. Makata simu wa makata lakama. Moyen to continuer. Moyen to continue na. Tozalaka nango ya 6 mois te mikolo bazawa. Kamakala mama simu ko zimbuta sina baba. Te tika ba bêtise mama. Mama yambula sina bêtise.
On a zo pekisa. Yango bino bozo salela. Makata 6 mois, makata lakama. Esili, papa soit micro. Esili, ma mikolo bazawa. Esili, Merci beaucoup, Tobeteli Maboko. Esili. C'était là l'interprète de Kikongo. Chi, comment on a Rishi? Merci beaucoup. Zonga. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Toboke Langue Nini. Dialecte Nini, pasteur. Est-ce qu'il y a français Azaliawa? Il y a le poto Azali, Tozala Kinae. Wapi ya français? Tozala Kinae Azali. Pendant qu'Azoa sous vos acclamations, il est là, l'interprète de la langue de Molière. Totombo la kaka comédie ango. Ça va? Ça va bien? Nzoto makasi. Je vais très bien. Merci. Troublement peut continuer à minute on a mboka. Il y a un trouble qui s'est décliné dans le pays. On a ko papole na ngompe penza batu bien surtout l'église. Donc je fais quelques essais à l'église. Na ko beta bato lengwana. Je fais sorte de gens. Na papolio. Je te juge. Na nyatio. Je te piétine. Na kwaisio. Je te fais de main. Au compte à l'hôpital. Que tu es même à l'hôpital. Miliki na biberon. Les laits et les biberons. En français, papa. Français. Miliki na biberon. Les laits et les biberons. Est-ce que on est ça français? Est-ce que on est ça français? Et ça qu'on finit si ça français biloko yo. Azalaka na besoin ya mapate. Il n'avait pas besoin de pain. Mais mon kolobatiaka ina kopo. Mais les jours dont on l'a mélangé dans le copo. En français, monsieur. Non, on est complet. Il y a deux bengala, on est deux diètes. N'est que ce sont bengala. Mon kolobatiaka ina kopo. Le jour qu'on l'a mis dans le verre, dans les gobelets. Tolongolaye. Tolongolaye. Azan en français, il y a bien été. Azan qui est bien. Landa. Suivez. Matin, on a vu sur l'élo. Nos prédications d'aujourd'hui. Tokolobela kobanda mbangu. Nous allons parler de courir. Nani akobanda mbangu. Qui peut courir vite? Nani akobanda te. Qui n'allait pas courir. Tata Pambola yo. Akoli na français, betela e maboko. Merci beaucoup sous vos s'il vous plaît. Son. Ingénieur. Bongi c'est la biso son. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis votre fils, frère, le serviteur auprès de pasteur littéraire Kanda dénommé Brave Bolema. Mais voici. Brave Molema, Tobeteli Maboko. Clin d'œil à toi, Bombe Molema, là où tu es, Ndorino Yohana. Ça va. Famille présidentielle. Ah oui. Angola, ça va. Bangolais, bah, écoutez la biso. Portugais. Portugaise, fala portugaise. Bonsoir. Staffimo local, bonsoir. Staffimo local, bonsoir. Staffimo local, bonsoir. Bonsoir. Merci. Ah, vous t'as portugais intimidation, hein? Ok, moi c'est important. Troublement de continue à minute, on a. On a compris la ngompe nzaba tu bien. Il faut savoir où t'as jeté, moi je me l'agrège. Na ko beta bato lengo. Il faut savoir personne de ces jetes. Na papolio. Faut des chapailles. Na nyatio. Faut des pisards. Na kwaisio. Faut des productions. Au compte à l'hôpital. Faut des tartes d'hospital. Entre Mutombo. Yo. Por favor, pai. Et là, comment on bima wana? Vamos se dar Sokumali. Staffimo local. Et là, comment on bima wana? Toko beta na makofi mabe. Vamos se dar Sokumali. Faut faire son admirar. Esili, yaka. Por favor, pai. Bêtise c'est trop. Papa pèse un micro. Por favor. Por favor, pai. Kombo na yo batuni. Golastar, artista Golastar, Staffimo local. Aí, Staffimo local. André Mutombo. Auguste Matata Pagno. Ouais, obrigado. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vos acclamations, Staffimo local. Tata Pambola. Merci à toi. Merci à toi, Maman Esther Ngalassi. Tata Pambola. Et aussi à tous les artistes et comédiens ici présents, Ans Luzolo,
Esther, maman Nabiso, Anne Chika Thérèse Bika Patois, Paola Balobi Lisboy Fondation. Merci. Landa Wapi Chiluba. Ah oui, langue présentielle. Est-ce que ma juif Mazawa? Wapi Masera? Est-ce que Baluba Mazawa? Baluba Bobi Mete la Maboko. Wapi Baluba? Masha Mumenu Yawana Zoya. Merci. Masha Mumenu. Bobi Mete la Maboko. Bobi Mete la Maboko. Aïe. Kiti. Langue présentielle. Tatoué toi. Tatoué toi. Moïwanwe. Moïka Bidje. Ça va. Oui, toi. Ah. Toyo Kaye. Poto Kene na betapi mosusu ezo la mission. Maxi, Tchali Bosso papa. Toi président. Kwetu kukakushimini na shaka kwamba sala. Kwetu kujana kwetu na Zonga boye papa bozala presete yaka awa lumière ezawa. Merci. Ashaba kwamba sala. Turume mapa koti na minute ona mboka. Chifanya kana kwa jabonyi nyamuka twa mutunga. Ona ko papo na ngopenza batu biebe sutu na église. Chitinga ba wile batu na ngo twa sambili. Na ko beta bato lulengo wana. Ninguba batu mushindo hao. Na papoliyo Kubangula na nyatiyo kujata na kwesiyo kukulula na bukiyo kukulula ashikuchubula okota to pita. wala ashikuchuma lopitaji. Lobi afana ya awa Malama mushana kupanga wano kula mwabeu na mataki ngomba ya mangengenge uvuma ndikumukuna wa mangenge keba na bakombo abatu. malama vama kula mwabeu uvuma ndikumukuna wa mangenge Keba na bakombo a évêque. malama wewe kula mwabeu yukumukuna wa mangenge. Sans attention. Vima na soko vima na uya namujura kananimu pasuka soko pasuka ajira namuju handikamu oko sale loko kati kwa kungeza bolu nashi boyoki chiluba boyoki to boyoki te tata pambola maseba. Merci beaucoup Maseba, tobeteli maboko. Tobeteli Maseba maboko. Maseba tata Merci pambola yo. beaucoup, c'était la Maseba. Wapi Muswahili? Ai, minasema. Wapi Kabila? Minasema. Wapi ye inasema. Est-ce que Baswahili bazawa? Est-ce que Baswahili bazawa? Bobi mete la maboko. Si. Fondation Claude Mavinga tata pambola yo. Trouble mapa koti na minute ona mboka. kuja wana ngasa kwa wakati muinchi Ona ko papona na ngopenza batu biebe sutu na église. itatuma ni bapike sana situ kati ya kanisa Na ko beta bato lulengo wana napika bato ya namuna hiyo na papoli yo na kupika na nyati yo na kukanyaka na kwesi yo na kuangusha okota to pia. kuingia hata mahopitale. Tolinga ekolo ya mboka na biso. Tupende kabila yetu, Tolingana na bikolo ya mboka na biso. tupende makabila yetu, Keba na ancien président. tupende kabila yetu. Keba na ancien président. Atutaya ancien president. Tokutani lisusu lokola momesano. Tunakutana tena kisi tulishaka zoea. Ye kaka na famille bato. Ayoka kate. Tunakutana tena kisi tulishaka zoea. Yakobo ya baboyi. Ya kukatala balikatala. Ya kukatala balikatala. Toko continue boyete. Yakobo ya baboyi. Ya kukatala bakukatala. Ozoka ndenge zo sone. Ya kukatala balikatala. Nga makambo esukisa nga motema. Ozomona Mutumishi, soki kutu Yesu Kristu apanza batu na kati ya eglise bonga na panza bino loko nini esangi. kama kwanza Yesu mtoto wa Mungu alivunja masoko tumini baba Oyo Swahili ya nini? Oyo Swahili Yesu kutu mtoto wa Mungu alisambaza masoko. Sasa miko kusambaza nini nakosa? esidi. Est-ce que ça va makambo solo?
babele mame. Azoloba bien. Mama. Tuendelee na mahubiri, tuendelee. Ba responsable baza wofinga kabatu bongo. Tuendelee na mahubiri. Soki kutu Yesu Kristo apanzaki batu. Ingalikuwa kutu. Merci leader, merci. Zongi saga envelope awa. Na chaki kiti opona envelope. Leader. Zongi saga envelope nyonso. Toko zongi sa. Tata pambola bino. Toko zongi sa. Nalingaka maseki te na mbongo. Dalaka ponyo. Ozwaki invitation na camarade na yo. Ozwaki invitation epai ya Béni le visionnaire. Na mutu nyonso oyo ozwelaki tala lite ya kanda yeyo abimisaki mbongo na ba envelope poto somba yango. Bana oyo nyonso zomona fo ba mela miliki fo bazwa mwa transport. Okobanda koya kokitisa awa na kiti oyo. Soki kiti etondi na chanze kiti mususu. Soki kiti etondi na chanze kiti mususu. Yakoboya baboyi Yalikatala balikatala. esili. Yalikatala balikatala. Ozoyoka bêtise. Oui, allô? Na mateya. Te limbisa naza liboso pasteur lite ya kanda naza na biloko ya benga inga naza ko interpréter. Oh. Nini? Ça c'est l'impolitesse. Ngai na uti pa na ngana tiki biloko kolia te. Oh. Oh, bondo linga koyo sanga soni liboso batu te. Na ebisaki bino ba Swahili whisky eleki makasi. Ozonga mbongo na tiki likolo ya mesa neza mbongo nini? Olobi 1500 francs congolais ko kawenze te. Batu bazao est-ce que 1500 francs congolais ko kawenze te? 1500 ko kate. Soki ko kawenze mutu pasi te so papier na biki nga moko na selo kalikilo ke kako so. Komema mwasi na baliru wana te. Te moko komema mwasi na baliru wana te. Moko zifayoka. 1500 za muke. Ekokoka. Est-ce boy denga s'il vous plaît? Toza na 1500 francs, soki azui 300 francs, asomi mubikwa makala totika na combien? Soki azui 200 francs, asomi sa combien fufu totika na combien? Soki azui 300 francs, asomi eteli ekolo masangu totika na combien? Soki azui 100 francs, asomi mubikwa ngai na wenze ya indu, baba bayebi totika na combien? Soki tozui 100 francs, asombili nzanza mafuta mbila, totika na combien? Azui 100 francs mususu, azui gulu ya 50, na ndembi ya 50, totika na combien? Azui 100 francs mususu, asombi pilipili, totika na combien? Siko 100 francs mususu, asombi eteni ya likayabu, epi n'importe quel eteni ya likayabu te, likayabu ya likwala, totika na combien? Bandeko nange pili kwa abe alikuwa le jouaka 3 role na biloko. Ezo jouer ye moko role ya mafuta, yoka. Ye moko role ya mungwa, ye moko role lisusu alikayabu. Merci. Soko bali mobala boyo kufaka te. Sala attention na ye. Merci. Merci. Comment on a dit? Artiste et comédien mal à l'aise, président groupe théâtral Parcours 5 sur 5, toujours à côté du président Litéa Kanda, frappé dans les cours. Merci. Merci beaucoup. Mal à l'aise. Landa. Akufeli papa, akufeli mama, poale la kitoko. Esengela yo kanzemu na bango ya ba Kristo. Tala ninge betaka. Po bango balela kitoko mise Yesu. Komona
nakosi? Est-ce que nakosi na nzembo wana? Est-ce que nakosi? Tala siko banetike. Awuti kokufela papa, awuti kokufela mama. Poile la kitoko esengeli ayoka nzembo na bango ya bana bitike. Musique. Papa sate nani akosali sanga ofele ya pamba ye mama sate nani akosali sanga nakomaki koyenga yenga motambola nanga mpipa kolia nanga na pasi mama nakomaki koyenga yenga motambola nanga mpipa kolata nanga na pasi Bamona sexy nana, babe c'est le côté. Wabi mwana ticket, tombola musabina mona yo. Yela nga 500 francs, pardon. On a confirmé ça mwana ticket. Wabi mwana ticket. Est-ce que basali awa? Yela nga na mwana ticket. Ya yebi pasi wana. Botele ma pardon. Amona sexy nana yi. Après c'est le côté. Amona sexy nana yi. Tala mwana tika leli Zamba pambolo yaya Est-ce que mwana tika basawa te Mwana tika salaka maboko makasi te Ba diaspora telema Zamba pambolo s'il vous plaît Wabiye Zamba pambolo yo Kambo Indien Kambo Indien Indien Kambo Ebi Pasiwana Kambo Indien Kambo, ayebi pasi akosala mwana tike ezalaka facilité Zamba pambola yo mon ami personnel tokoli na ye na mokali ayebi pasi alite ya kanda merci mokolo moko bakei na mondela sakona Yesu Kitebete na debeli Zamba wapi bane tike nana ba fele basoya mwana tike ayebi pasi wane sana ka pasi ya
Micho, Zamba Pambo na yo. Ndeko musalo eza pasi. Yape kotala nga liboso. Tala siku etape ya kitoko. Etape oyo mon Kristu nyonso alekaka na yango. Eza etape moko très compliqué. Ingénieur bosunga biso. Tolingi so ekende musika. Fongola nga lisusu bien. Merci beaucoup. Voyez Zalaka. Yaya, mon Kristo ayoki nzembo na bango ya ba Kristo. Aleli, akwai na mabele pe ya baluki. Tala siku eloko ekoi isaka. Mwana na Nzambe, tunanga nini? Nini. Est-ce que vous savez? Tunanga nini? Nini. Est-ce que staff molokai? Est-ce que basali wana? Basali. Otuna ngana nudinye. Nini. Mon Kristo ya mutetela. Tala nenya mon Kristo ya mutetela. Ako isaka bonzambe. Nala kisabino? Nala kisa? Nala kisa? Tokei. Zela. Musique. Ok, je dis que chaque sécurité. Merci. Yoka. Zela. Jadi Dayaka. Chaque sécurité. Simba. Pour la moni siko baché. Tobandaki na kina tosubisanaki. Tobandaki na kina tosubisanaki. Na kimia. Obota mamwindu tika la mwindu. Obota mapembe tika la pembe. Merci. Est-ce que son oyo? Yoka, tokei, batetela, ici. Bazalaka boyete na muninga. Bokangeli nga penzela. Moyena tolotela taba o basa kuna na suke zate. Omoni bedi le visionnaire oyo. Asa mwana ba Congo. Otala siko soki bedi le visionnaire. Alina kwa isa bonza
les grands aigles, Botal et Sika, les fusionnaires, à quoi ils s'accabent Zambé. Soit qui a coïncidé, n'a pas pour la retraité. Les fusionnaires, Bakongo, musique. Yeah.
Sokoza mobali ya tembe, mwasa tembe biloko nyonso ekoka na nzoto. Loba, 10 encore. 10 encore. Sokoza mwasi. Papa, biloko nzoto plein. Loba, 10 encore. Okozwanga mabe. Je suis très impoli. Nengo mondi manasawa. Papa, nabeto mulani. Nabeto masas. Papa, nabeto masas. Nabeto masas. Na oboma yo. Na obeto deba la masas. Deba. C'est le pasteur Lité Akanda. Frappe na le frappe na retour. Na bunda na ba religion nyonso. Na beta ba ngobe bakuya bakao. Opposant de toutes les religions. Papa. Yokabandulu, musique. Merci. Molokai vitesse. Molokai uti cha.
makambo ya salite eri moko swekiti eri moko emati munoko na ngeza sei na kofinga oko regrete bisiko fani wana monsieur tachita kelanga kelisi mabanga ana kotobole mutu akoyoka boni boyeko oningo lakisanga nini merci na staff molokai bamemelinga kado balobi na batelango soki kado oyo ekufi nga mpe nakufi wana konsili bapesi ngeza molokai nga mpe na kotosa bapesi nga kado soki kado oyo ebeli nga mpe nabeli ingénieur musungu tata pambola yo yaniki bwati atikaka ngai te na ntango apasi mpe na ntango bisengo filme oyo staff molokai soutien 4e édition bakomi yango mpe ntina kado natangela yango apartir ya kado staff molokai soutien 4e édition changu yango namoni natangi bien te papa natanga na oyo minene oyo mikie miso nabandela jino moyo wamba tika biloko wana tika biloko wana wana za pelikote tika biloko wana okozonga mabe kilongo rabi mafinga tata papa staff molokai soutien 4e édition culturelle de l'artiste et pasteur Lité Yakanda, la mère de Tuki. Natanga Mosikoyo, Nanglais. Good morning. Merci. Merci na staff molokai. Nalingi ba staff nyonso ya ko soutenir ngai boye. Merci na Tata Congo. Tata Pambola yo. Koswana kuna te. Bana basi. Koswana te. Bomela whisky na kinya. Botinda na pe ngai awa. Nana mela nyonso. Nzoto ngo ya bino. Lelo na kozalo na kozonga te. Tokolala na beli le visionnaire. Na limito yembe loko moko na bino. Epesa kitoko ba sentir que molokai mayaki kotala ngai. Ekozala Mama Maria, tokei Mama Maria. Bakongo. Toba kisela ba momo muki.
ye Odile Manzaka ye yo nazomona ye Odile Manzaka Tata Pambola yo drapeau de mer na sepeli oza beni na beniri yo na lingo sala ya minene mpona ngai ya minene kokoma mpe ya mikie me ya minene tikalaka ya minene naza na bozwi te Odile Manzaka soko kosombela nga ata mutuka bana maison meme basepele kosala bien paster lite ya kanda azotambola makolo mère de mère Tata Pambola yo sabo séjour en akine yanga iso desali na miswela déjà bien avant merci beaucoup il y a José merci beaucoup. Ok, une famille présidentielle va quoi ça na bango. Est-ce que famille présidentielle va salir Est-ce que famille présidentielle va salir s'il vous plaît, n'a donne des sagitons à la famille présidentielle. Ingénieur, mon maman n'a commis qu'on est maillot, commis qu'on s'asson aux amours Babousoba. Tokei, ingénieur, Tokei Bama Seba, Bana Bamuka Saïbe Touaboué, Bana Bamuka Saïbe Touaboué, Manukai, Manubipa, Tunyanya Tunina Banabeto. Nantika na beto chazetu bantu bansu na biakula ei atubingile tubingila epo wanye chitu tangila amukazi wasiyone twende tumona mwana mtoto weyo twende tumona ayiwo yiwo shamba Mame, chana ndekata. Music. Boda, tokei. Aha. Mukali. Mujombo. Nende madogo. Merci, Nzamba Pambola yo. Est-ce que Maman Seba? Est-ce que Banoko Baza? Mata Tokei. Ingénieur. Tokei.
Cambia
Business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle dit que Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est singing. Oh, kasi na kani yasi. Mais on continue suki. Papa, on a continue suki. Oh. Oh, papa, continue suki. C'est na déficit. On continue suki. On a commencé à la bande, papa. On continue à la bande. Na déficit. On a commencé à la bande. Oh, prends l'avion. On a suki na la papa. Continue suki. On a suki. On a suki na la bande. Tout à fait. Papa, on a suki. Qualité maman. Oh. Mama, akajo suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai. Tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la mosusu te. Et kati yesu de komi ngai. Na sala ko suki dana kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suki. Donc quand singe. Nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la basuki na biso. TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo
TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Mpo Kilongo TV bokomona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatinyaso Kilongo TV